de santé, de succès des pays. Vive la République démocratique du Congo, vive la démocratie. Grâce afin que ce samedi 27 janvier 2018, nous puissions tous ici présents être encore en vie. Nous lui rendons grâce. En second lieu, nos remerciements vont à la très haute hiérarchie du parti. Et là, nous voyons Monsieur le leader du parti, Son Excellence Mobutu Nzanga, Honorable Président national Mobutu Diala, et mon nom propre, nous saluons votre présence parmi nous et nous vous souhaitons bienvenue dans ce beau cadre mythique de tous les Mobutistes. Comme le disait le maréchal Mobutu, seul, il ne pouvait rien. Avec le concours de tous, il peut tout. À vous tous, ici présents, nous disons aux uns et aux autres, grand merci pour avoir accepté malgré vos multiples occupations. Nous vous prions, chacune et chacun de vous, à bien vouloir accepter nos vœux pour cette année 2018 en des termes ainsi appelés la position des libéraux face aux enjeux de l'heure. Quelques défis qui nous attendaient, à savoir restructuration du parti, relance des activités, rassemblement, enfin préparation des échéances électorales. De ces 4 points de notre programme d'action, le 4e répond explicitement à cette question posée. Pour ce faire, l'IDEMO se prépare bel et bien à ces échéances électorales et est prête à tout moment à présenter ses candidats, ses candidatures à tous les niveaux. L'IDEMO réitère son appel à la femme de s'approprier de ces élections, de ces échéances électorales, en étant éligible et électrice. Parlons des élections, que chacun de nous, en quittant ce cadre mythique qui est la résidence de Kimbondo, siège du parti, sache qu'un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. L'unique voie pour atteindre cet objectif reste les élections. Un parti fort est celui qui a ses élus à tous les niveaux, local, municipal, urbain, provincial, national et présidentiel. Préparons-nous sérieusement pour rafler le siège à tous. Mesdames et messieurs les secrétaires nationaux, mesdames, nous lançons encore un vibrant appel à Son Excellence Mobutu Nzanga. C'est sur cette
Hélène, tu quittes. Ba Mobutuste Banso pe ba ndeko ba membre idemo échange de vœux ezali momesano chaque année to salelaka yango mais ndenge tolimbola na lopoto échange de vœux ya janvier 2018 ezalaki mpona koyebisa ba militantes et militants idemo que mobu moyemo ya 2018 ezali na likambo moko ya motuya tozali kozela ezali likambo ya mapona esengeli banso bisika bazali tomi bongisa pona kokende na mapona. Là on a déjà mapona mais otalisa ete bozo soutenir calendrier électoral pour ezaki déjà publié na CENI pendant que de l'autre côté tozo mona bayi ba politique qui va organiser ba marche on a télémela calendrier ko ba ete ko na mapona mi oyo ko za la transparence mais na kati ya ba marche ko ba eko ça se trouver en manifestation tozo mona batu baza ko kufa bana boka baza ko kufa proposition idemo na o etali ma calendrier pe na o etali makam oyo bayi like baza ko sala eza wapi. Oui, position idemo ezali clair banda to banda parti to soutenaka nyonso ezali démocratique pe oyo ezali na litomba pona ekolo soki ba marche ezali pona bana mboka bakufa l'idemo ne va pas soutenir mais soki kotambola ndenge na lobaki ba stratégie de pression ezali kosalema na motema moko po tokende na ba élection ezali likambo kitoko kolandisa ma conférence de presse oyo mokonzi mboka salaki lobi liboso ya ba Panzi Sango commentaire na ezani ni topendi mbola na ezani par rapport ya oyo mokonzi mboka yebaki na koloba liboso ya ba Panzi Sango. Pas de commentaire biso totikela mosala ya commentaire na bino ba Panzi Sango mais ngai koma mokambi ya politique namonaki ezali malamu mokonzi aloba oso mokonzi alobi te bato bazali komikanisela makambo ya bango moko nalandaki lokola bakongole banso mituna ya bino ba Panzi Sango nalandaki pe biyano bia ye soki bino moko bakolo commentaire bondimaki c'est que ba préoccupation na bino ezalaki prise en compte ce qui est positif mokonzi alobaki na mituna miye bizali kosala actualité na mikolo miye ezali likanisi malamu mokonzi asengeli alobaka limbisa pona kosukisa no motuna ya suka mokonzi batuna kiye motuna ya koyeba po ezali oyo pe bayimboka bazotungisa manango soki akozala candidat na ba élection eza koya atindi Mopanzi Sango akende koluka bongo bapesa ye bongo article moko to pe copie moko ya constitution est-ce que na kati ya article on eza article nini oyo biso Mopanzi Sango pe tozoyeba te ezopesa toyebi te ezoloba nini oko limbola pour que ben pe ko éclairer opinion te maloba mokonzi mboka ezali lokwa nde totangaka bible moto mosusu akoki koteya mais atindi yo tanga verset te nde kuna okolisi mayele nde verset ozali koyeba nazali na mokanda yango awa nazali nango te mais journaliste akendaki kotanga c'est une manière de répondre. Pour l'année 2018 nini penza ya kotuya oyo atani kosa to pe priorité na priorité mama tolobi tokoloba lisusu priorité 2018 ezali pour réorganiser base à la en ligne de bataille.